Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà bandeko balandi ya EDTV mbote na bipai nyonso bino bozwa mina ngonga oyo bisika bozali kolanda biso na bandako na bino to pesi bino mbote na kombo ya équipe mobimba ya EDTV. Lokola to prometaki bino lelo tolingaki to meka ko pesa bino compte rendu ya séjour na biso séjour na ngai awa na kati ya mboka Congo mingi na capitale na yango Kinshasa la belle oyo toyebaka melelo bokoyeba Kinshasa ekoma Kinshasa nini tokoyeba yango kaka na kati ya compte rendu oyo nazo meka ko pesa bino bandeko tolongwaki na mboka Belgique toyaki suite ya liwa ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bino nyonso boyebi na ndenge oyo biso tozalaki kuna na kati ya Belgique. Papa akufaki azongisaki molimo na ye na maboko ya nkolo na biso Nzakomba to mekai ko organiser ba hommage na mboka Belgique bomonaki yango na kati ya bilili na yango tomonaki ezaki normal tozwa pepo na biso toya na mboka ya Kinshasa pona toyeba kokoba to ko continuer ba obsèque ya papa kino ti toko chai na kati ya lilita na ye yango biso to précédaki to yaki avant malheureusement et comme biso awa na kati ya mboka Kinshasa ba programme ebimi ebele ya liboso ba bisi biso nzoto ya papa ekoya le 11 ya sanza oyo ya mars tozali na yango tomoni pe esikani babandaki déjà kobongisa esika wapi Hôtel de Ville pona ye amonaki akoki kotia nzoto ya papa Etienne Tshisekedi mais kasi ba oyo ba combattant to peuple oyo azalaka tout autour na ye na kati ya lingomba ya UDPS pe majorité ya ba congolais oyo ya kati ya mboka Kinshasa ba sepelaki te na epai wapi oyo gouvernorat ya Kinshasa et pesaki pona kotia nzoto ya papa na biso Etienne Tshisekedi et en plus ba sepelaki lisusu te pona ndenge ba kitisaki niveau ya ba relation to niveau ya ba contact au lieu na niveau ya likolo ba kitisaki na niveau ya gouvernorat population sepelaki te na yango balobaki ete esika wana bakoki kotia nzoto ya papa Etienne Tshisekedi na cimetière ya Gombete to na parking ya cimetière ya Gombete bato baboyaki bakanisa iloko ezalaki lisano mais kasi batenaki ti na suka à tel point que Hôtel de Ville et totiraki ba travaux oyo babandaki kosala pona ko aménager sika nini bangaka bongisa mausolée ya kotia nzoto ya papa Etienne Tshisekedi ma misala wana ekatanaki na yango kino mukolo ya lelo nzoto ya Etienne Tshisekedi ezali toujours na kati ya mboka Belgique bipai wapi totikaki yango tangu toye kokoma tomoni situation ya matanga ezali kokende ndenge ezalaki kokende mais tokoti pe lisusu na kati ya rythme politique pamba te papa Etienne Tshisekedi azali politique mingi balobaki ete botika ko politiser ebembe ya Etienne Tshisekedi mais c'est difficile de ne pas politiser ebembe ya Etienne Tshisekedi tant que lui-même il était politique et que akufi na kati ya ba discussion politique c'était difficile de ne pas politiser matanga wana na yango te kokuta ba nungu ebandaki ebele biso na kati ya lingomba oyo ya biso oyo ngai na siejaka na kati ya mboka ya Europe sika tozali notamment na Belgique na lingomba na biso PNC tomekaki kozwa mokano ya kokutana na bandeko oyo basalaka politique pamba te tomonaki mwa banungu ebandaki pona komeka ko sangisa bandeko esika moko pona bameka ko boma makelele oyo ezalaki kolobama de gauche à droite. Personnellement, nakendaki kokutana na ndeko na biso kulutu na ngai Olenga Nkoyi o tokutanaki na ye tosololaki na ye tokabolaki na ye makanisi tomekaki koluka koyeba makanisi na ye ezalaki penza nini na oyo ye abandaki koloba na libanda kulutu Olenga Nkoyi alobaki na ngai personnellement que non ye azali na problème te personnellement na ndeko Félix Tshisekedi problème na ye ezali na niveau ya conseil des sages ngai na lobaki na ye est-ce que ndeko Olenga Nkoyi bato bazali koboya yo te pamba te ozali na makanisi ya kotia ba candidat misato na poste oyo ya premier ministre ya lobaki na ngai jamais ye akoki kopesa ba candidat
misato pour na ye candidat na ye pour na place ya premier ministre ezali bongo Félix Tshisekedi. Na tuna ki est-ce que moi ezali te to meka ko rapprocher bino na bangomba mususu na bandeko na bino mususu oyo bobendani mwa singa muke alobaki na ngai problème ezali te tokoki ko rapprocher bango bakutana to pesanaki na ye bongo rendez-vous vendredi, un certain vendredi. Le même vendredi na ba démarche to mandé ko sala na moi ba approche to ndai ko sala e bendaki biso kino na prison et pas iwapi to kendaki kota la ndeko na biso mobundeli ya mboka mwana mboka Frank Diongo bipa iwapi oye akangami na prison kuna pe to mekai ko solola na ndeko Frank Diongo apesaki pe mwa makanisi na ye na situation oyo ezali koleka na kati ya mboka to solola ki na ye mais kasi na kobima na biso na prison to yo ki ete ndeko Olengankoi na bandeko mususu basangani basali oyo babengi rassemblement bis basali lingomba na bango mususu bacheye bongo président du comité des sages. Or c'était le vendredi oyo esengelaki tango ngana ko bemeka ko tambola kokutana bandeko mususu to mona na lisusu na ye poto meka ko solola mais to moni ete basali lingomba oyo bameka ko sala le même vendredi wana pe lisusu na babutu na yango na kutanaki na mwana mboka Roger Lumbala to solola ki pe su na Roger Lumbala to meki ko tambola na makambu nyonso ezali koleka na kati ya mboka situation politique ya mboka na ndenge basali lingomba na bango oyo apembeni to solola ki apesi pe oyaye ba raison to meki ko solola na ye pona ko meka ko sala ete bamboma moto pamba te situation ya mboka ezali difficile apesa ki ba raison na ye oyo apesa ki kino na bisika bakomaki le lendemain nango bakei na 5 ans et pas wapi bakendaki kokutana na basango basololaki na bango makanisi na bango ndenge nini ezalaki situation ezali kokoba ezali kokende toujours de difficulté en difficulté likanisi ya basango oyo basengaki kobenga bandeko bai politique bameka kosangana po basolola po bayokana po na komema mboka na kati ya oyo babengaki transition ya une année ya 365 jours pona koyeba kobongisa ba élection pona mboka na biso elongwa na crise oyo ezalaki na yango babandaki kokoba ba négociation na bango mais kasi bakomaki na difficulté moko pamba te ba rassemblement ekomaki biteni na biteni tolongwa na biteni ya ba rassemblement du coup to ye lisusu kokota na kati ya moko ya sous-ensemble ya rassemblement oyo ezali bongo dynamique de l'opposition dynamique bango pe baye ko salo ya bango conclave na présence na biso bilili ya EDTV bozali komona yango wana basali oyo ya bango conclave na conclave na bango bameki kolobela situation politique générale ya mboka pe likanisi ya komeka kolongola bandeko oyo basanganaki na bango ebotami na kati ya lisanga oyo bango basanganaki kasi biso na elan oyo tozwaki ya komeka kosolola ya kotia bandeko na esika moko totikaki te tolobaki non bandeko yambo ete to liboso ya kobimisa basanction est-ce que possibilité ya kosolola ezali te na yango bozali komona même na kati ya bilili tomekaki komata kino na epai ya ndeko oyo bandaki ko présider lisanga ewana mpona tomeka kosolola na ye soki tokoki kotia bango na contact na équipe to groupe oyo mosusu ya dynamique oyo babendanaki avant mais kasi ezalaki na biso un peu difficile pamba te likanisi ezalaki ya lingomba ya dynamique oyo basangana na Fatima na bango nyonso dans l'ensemble baebisi biso ete démarche na biso na moment wana ekomaki quelque part un peu trop tard moyen basala sous machine na bango en arrière ezalaki te bakobi na mesure oyo bango bazwaki ya kolongola bandeko mosusu donc voilà un peu lisanga oyo tobengi pamba te tobangaka mpe kolobake na kombo ya diaspora pamba te diaspora yango nde tozalaka bi wana moko andimaka moninga azalaka te me kasi na diaspora oyo ya ngai c'est-à-dire diaspora ya lingomba oyo ngai nazalaka na yango baoyo bazali koreconnaitre ngai en tant que diaspora c'est-à-dire bamembre ya mouvement oyo ya PNC prenons-nous en charge na yango tobandaki kosala mwa bamakanisi mosusu na kombo na bango me kasi ezalaki mwa pasi muke mais kasi na mukola lelo tokomi esika nini bandeko décision to signature ya accord esi esalamaki wuta le 31 décembre ya mbula oyo eleki liboso même
papa Etienne Tshisekedi azwa pepo na ye po akende ko se faire soigner na bisika wa piliwe kende ko kutela basi basinyaki bakomaki na oba benga ebongo arrangement particulier na arrangement particulier za ipo na kutala nani bakobimisa premier ministre ba portefeuille bakokabola yango lolenge nini po mboka ezwa gestion ya malamu mboka ekende na ko diriger pendant période ya 365 jours enfin que to kende kino na maponami ba discussion wana ezali kokoba mais kasi toujours na ba difficulté ebele auto kutai na yango awa na kati ya terrain bipai wapi oyo biso tozwami kino mukolo ya lobi epai wapi boyoki bino nyonso na bilili mwana mboka Marc Kabundu azali bongo secrétaire général ya UDPS ye alobi trop c'est trop toloba a bande kona biso mususu ya famille politique ya Joseph Kabila pamba te toko bakobenga bango majorité te pas matin bazali sous majorité na Congo eza sous coexister te opposition na Congo eza sous coexister te pamba te mutu moko azali sous mandat ya peuple azali te kasi famille politique ya ndeko Joseph Kabila bazali ko compliqué yango ye alobi que trop c'est trop abeti loboko na mesa ameki kobendana na ye wana ya bendana ki abimi libanda et meki ko poussa bandeko ebele na moi makanisi ya malamu na raisonnement baloba été non c'est vrai abendani azali na raison pamba te makambo ezali ko bendana na mulai na minutes o ndenge tozali ko solana bino approchement mususu et si rapprochement c'est ko bandi ko sala masusu entre bandeko ya rassemblement na bandeko ya famille politique ya Joseph Kabila bazali ko solola na ngongo tozali ko loba na bino moi équipe moko ya mokie esangani bongo na 5 ans et pas ouais bazali ko solola ba makambo na ndenge oyo esengeli selon ba nouvelle oyo biso tozui le 27 c'est-à-dire lundi oyo nde bakoye bako signer oyo ba bengi bongo accord particulier pe famille politique ya Kabila bandimite rassemblement et pe sa kombose moko na esika oyo ya premier ministre donc ba exigence na bango ya kopesa kombo misato ezali lisusu te batikali bongo na exigence lisusu te la point o etali premier ministre mais kasi toyoki ete bazali koyokana to ko bongisa lolenge nini ba portefeuille ministériel et kozala dirigé donc voilà un peu na ndenge toyebisa kibino toko solo na bino topesa bino compte rendu ya makambo ndenge nini ezali kotambola owana etali bongo politique mais kasi Congo ezali kaka politique ete tokomaki na Kinshasa eloko ni to constataki ya solo Kinshasa ezalaka sous label te ndenge tonda ekoloba Kinshasa ekoma ndenge ekoma mais kasi mbala oyo voyage oyo tosali toye komona Kinshasa ekomi na bosoto moko oyo tomona yango nanu te Kinshasa ekomi na mbindo moko oyo tomona yango nanu te Kinshasa babalabala ekufi nyonso Kinshasa banzela oyo tomona ke komaki ya mwa malamu nzela ya malamu ezali lisusu te partout bozali koleka mabulu balabala ta moko ya malamu na kati ya capitale ya Kinshasa ezali lisusu te na yango to lobaki to ko tika boete to tambola ki to kesu pa bipai wa to moni ba fulu etondi na kati ya mboka Kinshasa to ko tala pona nini fulu etondi na kati ya mboka boy na juillet tant to yaki ba fulu ezalaki boete mais quelques mois après ba fulu etondi ezali ko boka malisusu te ezali bongo pona likambo nini o esali ete ba fulu etonda ndenge tonda ndenge wana na yango to mekaki kolekisa susu micro na biso epai ya bandeko oyo bazali kosala musala oyo ya kolongola ka ba imondis na kati ya mboka ya Kinshasa bandeko bapesi ba raison na bango. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Na mboka na biso soki moko simi machete ono kuluna batu nyonso basala ba kuluna baza batu oyo te ta mususu arosa ta mususu kuluna mususu basala na bakanda bampiaka banini mais na bana mai o bandima ko sacrifier ba santé na bango pona osala musala oyo mais ya pasi ezali geno batu bafuta marate à bientôt awa soto 6 mois ou to komi na 12 mois impayé ba travailleur ya RATPK oyo paro atika o paro atika pardon 12 mois une année bafuta kabinote. Oui, toi là ba preuve o eza tangible ba preuve o eza ko dénoncer que non une année en haut, toujours que ça la fin du mois, à Bafuta Makati. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mamsou Swalobi était Ezali
pamba te liboso ba mwa o biso toyaki Union européenne nde ezalaki ko s'occuper na o etali bongo évacuation ya ba immondice nyonso na kati ya mboka Kinshasa. À un moment bazwaki marché wana ba pesi yango na kati ya maboko ya hôtel de ville. Na hôtel de ville pe lisusu kuna bazokoka ko gérer yango ndenge Union européenne bande ko gérer yango te. Na yango mboka ekomi na mbindo oyo ekomi. To pousser banquette na biso un peu plus loin. Toyoki était société yango oyo ezali ko s'occuper na ba poubelle na kati ya capitale ba pesi yango na maboko ya moko ya bana ya gouverneur ya mboka Kinshasa, c'est-à-dire mwana ya André Kimbuta yende azali ko gérer société wana na ndenge ekomi ke Kinshasa ekomi poubelle. Et bandeko oyo bazali ko sala kuna bayebisi biso lisusu ete basali mbula mobimba bazwaka lifuta na bango te. Lifuta na bango yango pe sali kaka $120 par mois. Basali une année bazo zua lifuta te. Na yango moi makasi ope bandai ko sala pona kolokotaka ba fulu makasi esili bango na nzoto moi ba continuer ko sala musala avec amour. Oyo bandai ko sala na yango ezali lisusu te. To constater ni lisusu bandeko oyo bazali ko sala misala oyo ya poubelle baza équipé te na ba tenue appropriée oyo ko sunga bango basala musala, c'est-à-dire ba bottes, ba gants, ba casque oyo ko sunga bango ba travail na kati ya ba poubelle pamba te ezali bisika oyo ba maladie kilikili ekoki ko tambola. Mais mandeko na baza ko sala à main nue, sans gants, baza ko sala sans masque, baza ko sala ndenge wana. Au-delà ko sala sans masque, sans gants, baza lisusu ko sala sans lifuta. Ezali likambo oyo biso tokuta na yango. Voilà bandeko, en résumé, situation nini oyo biso tokuta na yango awa na kati ya mboka na biso Congo, na kati ya mboka Kinshasa. Bandeko ndenge na ebisa bino to meka ko pesa bino situation wana to pesi bino na kati ya kan ya ido pesa lisusu kuna bandeko bazali se komilengela pona ko se préparer pona bango ponami ekozala pona bango soki to kobika kana ba désordre ba yeba ndenge nini oyo bakobongama pona ko yeba ko silana na bozoba oyo ezali kokoba na kati ya mboka na biso. Donc voilà eloko oyo nanga na partager na bino yango wana. En plus de cela nakanisi ba o balanda biso na ba Facebook ba moni tozali ko bongama malembe pona ko implanter EDTV awa na kati ya mboka Kinshasa. Bomoni siège na biso isika tozali na balcon esika wapi bureau ya EDTV ezali ndeza ko permettre biso to mona paysage oyo nyonso ville ya Kinshasa na mosika ndenge ozali komona bongo tozali kolo ya balcon ya siège ya EDTV na 4e niveau na immeuble oyo bozali komona adresse ezali na seko défilé wana avant to longwa Kinshasa to songa Belgique to ko procéder na ouverture officielle ya siège na biso bokomona bilili bipai wapi ba studio ezali bipai wapi direction ya EDTV ezali et tokozala toujours na besoin ya ba soutien na bino, c'est-à-dire soutien moral, soutien matériel, soutien financier pe mingi apport na bino na oyo bolingi to ba kosala. EDTV eza ko s'implanter na Kinshasa po ezala pe lokola miroir ya diaspora ya Congo awa na kati ya mboka Kinshasa bokozwa ba détail lolenge nini bokosala po ete ba message na biso oto lekisaka na libanda ya mboka e banda pe koleka awa na kati ya mboka Kinshasa ba kinois ba kozwa ka message na ba télévision oyo balandaka awa sur place. Voilà na kota ki mwa muke po na kopesa bino message wana mais kasi bokozwa ba détail na ba sport na biso oyo to relancer na mikolo ezali koya. Mbote na bino lisusu na bipai nyonso bino bozwami na pesi merci mingi na équipe technique nyonso ya EDTV oyo ekangami bongo na réalisateur na biso Jansi Kimvula pe na bandeko nyonso basistaki ye Fofana Epenge pe na bandeko nyonso mbote pe merci mingi na fidélité na bino na kati ya EDTV botikala malamu pe botikala toujours branché na EDTV chaîne na bino. Merci na boni so kolanda biso na décodeur CPLA TV na canal 120. Merci. Au revoir. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.